ABC One Television. ABC One Television. Le leader en... Mais par l'option du Saint-Esprit, le pouvoir que tu nous as donné, je te recommande tout esprit impur qui ne confesse pas ta seigneurie en cet endroit. Nous le rendons nul et sans effet. On met les autorités entre tes saintes mains. Car le pouvoir vient de toi. Nous disons, tout esprit de vol de parole, de adorer, nous voulons clamer ton nom, le Saint-Nom. Nous disons l'éternel. Amen. Ah, je me sens mieux quand j'annonce la bonne nouvelle. Mais il était roi. Nous lisons Romains 13. Nous lisons notre thème d'aujourd'hui. Vous pouvez répéter rapidement la soumission aux autorités. Ça cadre avec la discipline. Mais nous devons nous soumettre aux autorités. C'est pas moi qui est écrit. Et nous au-dessus, parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, ignorant l'autorité. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu établi. Et ceux qui résident même, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Que le magistrat soit de redouter. Il y aura l'approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par la crainte de la punition, mais par motif de conscience. C'est aussi pour ce de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez acclamer très fort. Comme le temps est tellement minime, entre limite pour la soumission. Bien aimé, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais les gens opposent à la Mokonzi. Cela ne me dit rien. Car les enfants mais il n'y a que là où tu devrais avoir une entière soumission à l'autorité. Okukuta David Azoraba, mon fils, ne te mêle pas avec un jambe au fait. C'est que nous prêchons. Nous prêchons cette bonne nouvelle pour que l'homme quitte du mal et retourne vers le bien afin de mériter le royaume des cieux. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Moi je mesure, j'entends sa cahier, mais Baba n'a cahier. Non, il faut avoir la crainte. Il faut avoir la crainte de l'autorité. Car tout pour c'est Dieu qui les a investis, il les a donnés. Yo camarade Nignos à la Canalie. Et l'Éternel lui a mis là où il est. J'aimerais attirer de votre... J'aimerais vous ouvrir une chaîne. Terreau, ouvrez-le. Terreau, ouvrez le banc. À moi. Bien. Drapeau. Mbote lisusu. Opesi bino bafélicitation oyo tozwaki na nzela ya bakonzi kouta epai ya mokonzi ya mboka na bamisala ebele oyo la police en général eutaki koabattre la période pré-électorale, avant-électorale, électorale et pré-électorale. Boyamba, ma félicitation, ma encouragement à mokonzi ya mboka. Nami bale na tombeli boye bolamu biso
pour la politique de Mboka, parce que toujours la population de Bisso. Trois points essentiels. Dans un acte attentif, dans la Mokei, a lobby presque l'essentiel de la parade de la Bisso. Point à l'Iboso, la parade de la Bisso, tu la discipline. Discipline, monter à Outigoroba, et à Botosi, en général. En particulier pour la Bisso Mapinga, et à Botosi, Yabakonzi, Botosi, Yamibeko. Policiers, Oyaza Botosi, Yamibeko, amonanaka na bilembo elembo ya liboso soki tolandi lolenge tosolaki na mokonzi na biso commissaire provincial oyo tosombaka na magasin te oyo tokendaka kotongisa biso moko te oyo bakonzi bapesaka biso mais okomona bato mosusu oyo bazangi botosi baza kokende komilukela tenu na lolenge na bango baza kolata yango na lolenge na bango eza elembo ya bozangi botosi tenu na biso ya police eza na couleur bleu oyo tobengi tenu de combat toza na tenu de ville etongeli eza ya kokesa na moke me yango mpe eza kaka bleu bateni na biso nyonso presque sauf toni de gala nde eza na noir policier discipliné akolata teni oyo l'état epesi ye teni elingi koloba nini kobanda na sapato ti na bere na mutu oyo eza kaka lokola kokana mpo bakomi kombo police c'était l'indiscipline tozokana estce bino kolataka bongo na point wana nalobi bapolisier na ngai tokoki kopesa bango bale discipline tokoyeba yango ya elobeli na ye na lolenge na ye civil militaire quelle que soit catégorie ya mutu policier asengeli azala na courtoisie c'est de l'indiscipline tokotinda bapolicier kolandana na mibeko ya bakonzi nakopesa ndakisa balobi mituka oyo c'est de l'indiscipline eza manque ya courtoisie telemisa mutu soki atelemi pesa ya losako yebisa émission oyo bakonzi bapesi yo okomona okozala na difficulté te mpo bato oyo toza na bakonzi auditorat baza awa tokoki kotuna bango infraction oyo bakangelaka biso mingi na auditorat eza violation de consigne soki otali statistique malamu infraction ezalaka frappe na bapolicier ezalaka baofficier policier mingi ezalaka violation de consigne yango nde ememaka makambo mosusu nsima na yango violation de consigne wana okosala yango na balabala te okoki mpe kosala yango na balabala me mingi esalamaka na baunité na biso production porte d'entrée infraction tosalaka mingi sans koyeba eza violation de consigne bapolisier batiki bino awa na garde awa na pike garde esalemaka na place oyo oza kokengela pike ezalaka na place oyo bate yo bakokozwa yo na n'importe
olobi ari eza mosika te eza na 50 metre otiki kokengela esika batikaki yo okomi kobotola bakle ya bamoto kuna osali nini violation de consigne nsima na yango makambo ebele ekolanda extorsion soki mpe osali violence kuna ekomi oyo blessure makambo elandani soki totali malamu soki tosali effort ya koevite ya korespecte mobeko oyo tolobi respect ya consigne bokomona mbeba ekodiminue epa na biso auditorat baza banguna na biso te auditorat baza bapartenaire na biso oyo basungaka biso mpona tofandisa discipline touti koloba oke toza na posa na baindiscipline te siko ntango eza kosala indiscipline ntango eza kobrie na infraction tobengi violation de consigne eza indiscipline tokobomba epa na biso bango oyo okende bafongoli yo babuku bakondane yo lolenge ekomami na buku lingi atravaille na bato oyo baza discipliné parce que armée tolobaka mikolo nyonso lokola bachaku la discipline est la mère des armées. Tout comme aujourd'hui tokoloba lisusu la discipline est la mère de la police. Likunzi est-ce que ndako ekokotambola ekotelema sans likunzi bosi bomona yango wapi alors toza na intérêt ya koassocier auditorat pour la bonne marche ya police na biso toza obligé audito pour la discipline etambola malamu soki na kozonga nsima moke mokonzi alobaki omoni ntango bapesaka biso teni na biso oyo ezalaka na t-shirt na kati bakongolais policier akoningana te 11e mois eza na ende na kati bapolicier nyonso batelemi pourquoi cette ségrégation indien wana aza sous protection na yo policier congolais oza na droit oza na devoir ya kosécuriser ye parce que wana eza magasin ya chinois wana eza magasin ya libanais bainvitation epa na yo ekomi lokola mai chaque jour boza koinsécuriser bato oyo baponi mboka na biso boza kokimisa bato oyo baye kopesa biso misala sécurisation ya population na biso tokei na sens contraire mpona koillustre koexplike yango toso eza biso bapolisier nakanisi kokanga eske nakosi bokomikilia eske nakosi toza kotracase population toza koinsécurize population batindi yo okende kokanga monsieur X yo ozwi bulletin na yo wana okomi kotambola yango partout ozwi Y, Z, tout kaka na bulletin wana eza insécurisation bati yo pike awa epa na biso mosala na ye kokala koloba nini nakosi eza na baspécialiste bamosusu bazanga soni aza balobi bokontrole bato bazoya na bakari bino lolenge bokoma na baketch boza kokanga biloko ya bato te eza koverifie soki mpe okokanga omemi bango esika epai ya moto oyo atindaki yo ikotanga te okoti na mutuka te kotisa olobi naza policier
Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pourquoi pour nous ça pour la population d'Angaï. Bato comme changer bilongi. Pour ma camonazo le besoin sur la télévision, la radio. Bana ko bela mingi makambo ya bilo ba faux bilo. Mais ngana lo ba faux bilo des até. Mais baza ko sala musala lo lenge to za ko tindela bango te. Il faut mutu azala agent d'abord, azala chanté, azala documenté. Assez mobile. Mais il y a un baoyo to za ko pesa ba papier na biso. To signer. Mais yo tant au pesa militaire lobi chèque en blanc yango. Ba mususu baza ko fala pasta liboso. Non, ko plastifier yango. Un document périodique pesa nango mbula mobimba. Avant longola lipoti. O eza na liso ya muninga. Eza na liso na yo. Ngai na bandi de service la bangi en photo na ngai nyonso na sika kangi bango ba photo oyo nazoloba na population bayoka toza na bandeko oyo bakumbi moto oyo babengami bawewa bango mpe lokola bakomi koinsécurize population na biso mais okoyoka na minoko na bango baza kodeklare état de droit. État de droit elingi koloba nini bamosusu baselangaka konte mpo baza ebele non elimele omoti koloba awa bakomi kaka soki osimbi suki ya moko na bango nyonso babimi bango nyonso babimi ozala policier ozala chauffeur ozala nani bako sanctionner yo na lolenge na bango. En tout cas tosali mise en garde na bandeko wana mibeko ezali likolo ya mutu nyonso mibeko ezali likolo ya mutu nyonso la application ya mibeko ezali biso ba policier yo oyo ABC One Television. ABC One Television. Le leader en